Bonsoir, bonjour, bana Nzambe. Tongo malamu peuple de Dieu. Poko malamu bana Nzambe. Ezalinga susumana musala na tata Nzambe. Na komba mamelage Nathalie. Mbote na mabota na bino. Mbote na bino nyoso tu bana Nzambe. Oyo bolanda kangai na kati na nzela na YouTube. Tikete butu malamu, poko malamu, tongo malamu. Na ba mabota na bino, ba famille na bino. Place oyo bino bozali kolanda nga na mukona lelo. Grâce oyo Nzambe apesi nga pa apesi bino. Po tutokuta na nzela betano na bino. Po tutokuta na banzela ya ba télévision na bino. Tikete bolingo na Nzambe e protéger bino e batela bino. Na pesi bino mbote na bolingo moke na likolo na se na bolingo Saint-Esprit na bolingo nkolo sumasia. Tikete bolingo na Nzambe e batela bino pe batela ngai. Na tiki susu mama ona ko partager message na maboko na tata Nzambe na bolamu apesa kingai po te na partager na bino. Boye malamu na bande kwa sika bokozwa libaku ya kolanda télévision o ya kolanda chaîne o ya kolanda ngai mwana musana kombo ya mama Elage Nathalie o na sala kanzambe na nzela na YouTube. Boye malamu boleka na ko like, boleka na ko s'abonner, ofinika butana moko pa mba moko o like na ope o s'abonner na o ezala malamu pona ngai. Tika ete na bonde la bana Nzambe po ete na kota na message na lelo o tata Nzambe apesa kingai. Nzambe mokeli papa na ye na liboso no Nzambe kosala musana yo. Père éternel na sengi o contrôler ngai na molimo na nzoto pe ozwa disponibilité ya kozana o esika pe na esika moko na moko mwana ko ba kolanda message o. Nzambe batela moko na moko place bazwa mi lokolo aliko batela ngai. Bolingo no tata mokeli likolo na se. Bolingo no Nzambe na mavula nyoso. Bolingo no Dieu le Père et Créateur. Bolingo no Nzambe mokeli e batela biso bana na yo. E bomba e batela biso na mepepe nyoso to amoini satana. Na sengi Nzambe ozwa contrôle. Batinotu bakotala ngai pe ngai onali kosala musala na mitiki nyoso to na sena makona. Nzambe bomba nga na kati na bonzambe na yo. Bomba bana onu to na kati na bonzambe na Père éternel. Pe fungola bango bato na molimo po te ba comprendre le message oyo. Mbote na sengi na kombo na tata na mwana na molimo santo. Matondo tata Nzambe. Papa Nzambe aza malamu pona ngai pa aza malamu pona bino. Pamba te biso nyoso tozali bana na ye. Na yesu ko kabana bino bolamu na tata Nzambe. O ezali lelo to bengi yango tozali lelo tozali dimanche, le 18 mai. Tozali lelo le 18 mai dimanche 2025. Na luko sa ba vidéo o déjà tokum déjà ba 22h. Ba to déjà ba si ba lali mais na loba mo voir moke. To tika Saint-Esprit amema biso akamba biso na bolingo na ye na ndenge ko enseigner biso lelo. Na ko partager na bino bana Nzambe bolamu o tata Nzambe apesa kingai mwa mikoleleki na makambo o nini biso toliaka na biloko o nini biso toliaka. Lelo na ko partager na bino bolamu oyo eleka na okindu kosunga muntu moko eleka na kosunga bana Nzambe na biloko o toli kolia awa na sena moyo. Nzambe alobaki na ngai na ba oya siko komona video ya sika mba okomona ngai liboso Nzambe alobaki na ngai ako utiliser nga moko na makambo n'importe quelle sorte ba makambo ekoyela kanga na vie na nga po ta révéler nga po ta pesa nga ba message o nga na partage kana bino nazali moto na molimo tout comme yo pozali kolanda nga ozali moto na molimo. Na pesi Nzambe merci. Message ya lelo ezali mukolo moko boye na vandi wana ezalaki année passée. Na lambi biloko na nga na lambaki biloko ngoni na lambaki fumbwa. Na lambaki fumbwa naza penda moto na liaka penda fumbwa mingi te. Na liaka mingi mbisi ya mai na bangai na bandunda ebele. Fumbwa penza na liaka ngo penda rare. Ezalaka penza biloko o penza ezalaka penda na liste na ngai penza ya kolamba te bia kolia te. Année passée na lambaki fumbwa na yokaki posa fumbwa na lambi fumbwa na nga ndi biso nto lambaka fumbwa na tiembisi na nga ko kauka na lambi fumbwa penda malamu. Na vandi likolo ya mesa na bandi kolia. Na bandi kolia mba moko molimo e bandi koyebisa ngai. Il faut kolia ka fumbwa. Fumbwa ezali kisi pe pona nzoto na bino. Il faut kolia ka fumbwa. Fumbwa ezali pe kisi pona nzoto na bino. Wana nga na likolo ya mesa nazo kata makuti na nga nazolia nazo kata kwanga na nga nazolia na fumbwa na ngai. Wana molimo siko elobeli ngai. Nalobi tata Nzambe merci pona kisi. Mais kisi yango ayebisaki nga te soki fumbwa eswanaka nini nga na yebite soki fumbwa eswanaka nini. Wana ezalaki année passée. Eleki nango. Sikoyo lobi o tozalaki ezalaki lobi tezalaki lelo le 18. Sikoyo ezali lelo le 18 2025 le 18 2025 o ezali dimanche na bava midi. Bava midi na banda ko lamba na cuisine. Le na liko lamba mbala moko molimo so ebandi kosola na ngai.
alobi molimo bandi koloba na nga boy omoni biloko bino boliaka ezalaka bakisi mpona banzoto na bino omoni biloko oyo ekonami epai ya nzambe ye moko Saint-Esprit asunga bino po te bo comprendre biloko oyo ekonami epai ya nzambe ye moko ezali na ba vitamine ebele pe ezali kisi malamu po te na banzoto na bino omoni biloko oyo neti ebotamaka na zamba ameminga lisusu ndenge alobaki na ngai fumbwa ezali bakisi mpona banzoto na bino omoni lokola fumbwa elonami epai ya motu te omoni lokola bandunda nyonso tu bie makasa nyonso tu oyo ebotaka na zamba bie bafruit nyonso tu oyo ebotaka na zamba oyo ndenge nzambe akela yango oyo ndenge nzambe ye moko alona yango sa intervention ya moto biloko wana ezali malamu mpona basante na bino biloko nyonso tu wana ezali bakisi mpona basante na bino wana molimo ezali kosola na ngai lelo concernant babiloko oyo toliaka pe molimo abandi kokenda nga susu na mozindo azoloba na ngai boye alobi omoni bambisi oyo nyonso bavivaka na kati na ebale soko ozwi mbisi ozali kolia obimisi mbisi na kati na ebale bien na bamai na biso ya bazamba kuna mbisi wana ezali na banutrition ebele ezali na bavitamine ebele mpo na nzoto na bino bato mais soko ozwi mbisi oyo ezali kobokwama na kati na baeta bambisi oyo babokwama na baeta bie bambisi oyo bazosala yango na kati na baferme mbisi wana ezali susu na valeur te ezali susu na nini babenga yango nini ezali susu na banutrition nyonso tu te oyo nzambe atia parce que babandi kolesa yango biloko naturel te bazali kolesa yango biloko oyo bato basali batie baproduit chimie na kati kuna bazali kolesa yango bambisi wana sikoyo akenda nga so na mozindo alobi eloko lokola neti oyo moto aloni babiloko oyo tozolona na bakati na mabilanga oyo biso moko toloni tobandi kolona neti baepinare mpe nzambe asala yango epinare azambe ezali epinare mboka ezali mais lelo oyo neti na banzala bato bazali kolona bandunda po ete bandunda wana ekola rapide bato bazali kobwakela yango baproduit chimie po ete ekola mais ndunda wana eza susu na kati na eza susu kisi te mpona nzoto na biso bandunda wana ekomi deja na vitamine moko moke ekomi deja na babiloko oyo eza mabe mpona banzoto na biso eloko ezali malamu apesaki ngai exemple bia alobaki nzambe alobaki na ngai fumbwa ezali mpona malamu mpona basante na biso ezali mpe kisi parce que nani fumbwa tobwakela yango produit chimie moko te mpo ete ekola bandunda nio tolonaka na oyo tobukaka na bazamba ezali bakisi mpona basante na biso bana nzambe toyeba nini tozali kolia nakangi parenthèse oyo nga moko sikoyo nafungoli parenthèse mosusu bana nzambe toyeba nini oyo tozali kolia soki mingi tozali kobela bamaladi ya ndenge na ndenge ezali tozali kolia mabe tozali kolia mabe parce que biloko nyoto mingi tozali kolia oyo basoso bakomi kopesa basoso baproduit chimie po te bakola rapide banyama bali kopesa bango neti banyama lokola bangulu nyama lokola ngombe nyama lokola basoso bazali kopesa bango baproduit chimie po te bakola rapide parce que bato balia bateka bacommerce bazali kosala bacommerce wana mais soso oyo ekoli na kati na zamba eza elia produit chimie moko te lelo ozali kolia yango ekozala nde kisi ezali kokende kosoigne nzoto na biso ndunda oyo tobengi yango na nkombo na pondu obuki pondu na kati na zamba pondu po ekola esengaka kaka moi na mbula fumbwa po ekola na zamba esenga kaka moi na mbula babiloko wana nioto ekolaka na kati na zamba sa intervention ya moto abwakela yango baproduit chimie ezali bakisi mpona banzoto na biso bana nzambe to bakolia malamu oyo ezalaki bolamu na tata nzambe apesaka nga comparaison na makambo réalité ndenge ozokola alazolakisa ngai tala neti babengi alakisi nga lisusu nini bambisi ya oyo bazali kovivre na kati na peuple na kati na fleuve bolimbisa nga mbiso azali kovivre na fleuve nyama oyo azali kovivre na kati na zamba na nyama oyo bali kobokola na mboka soko olie bango olie ngombe oyo bali kobokola ngombe deja bapesaki baproduit chimie basukola bango na kati bamai po te baboma bango banyama na bango oyo batambolaka na nzoto wana balekaka deja na kati ya procès moko kosukola bango na kati na baproduit chimie mais tandis que soki mpakasa abotami na kati na zamba mpakasa wana ayebi mai moko te ya chimie moko oyo soki mungu akolia te baliaka kaka biloko oyo nzambe akona na zamba banyama na zamba soki babeli maladi babikaka ndenge nini baliaka kaka matiti oyo nzambe atie na kati na zamba oyo nzambe alona yango ye moko ezali bakisi mpona basante ya banyama tuko pe bakisi wana bamatiti wana pe mosusu bakasa wana mosusu ezali bakisi pe po na basante na biso bana nzambe toyeba kolia malamu babiloko mingi tozosomba na kati na basupermarché oyo deja basi bambalango kuna batiaka ngo to baproduit ya prévention po te ezala mikolo ebele biso bato lere tozali kokende kolia babiloko wana oyo batia deja baprévention ya mikolo ebele ezali kokende kopesa biso bamaladi ebele na kati na nzoto bana nzambe oyo ezalaki bolamu na tata nzambe
boyeba kolia malamu, boyeba nini kolia malamu, boyeba kosomba ba produit fresh, biloko fresh, mais ça peut difficile na bamboka o tovana libanda pona kosombaka biloko déjà fresh. Ba biloko no to ke ndokuta na ba supermarché, basi bakanga ba emballage ba tie yango kuna pona te na mikolo ebele esa yango wana ezali kokende kopesa ba maladi ya ndenge na ndenge oyo bino moko boyeba kombo ya ba maladi wana. Toyeba ko rectifier ndenge na biso toliaka, toyeba ko rectifier ndenge ni tosombaka biloko pote tokotsa na kati na nzoto na biso. Toyeba kozongisa kolia malamu na kopesa bino ce exemple mususu nzamba la kisa apesa kinga suka lelo oyo abi omoni tondolo soko lie tondolo ezali kisi pona santé na yo mais soko ozwi sikoyo eloko o bakoni na kati na mboka neti fruit o bakoni na kati na mboka atuzo benga ngoni apple babenga ngoni ba pomme biloko na nyo surtout ezali koleka na déjà na kati na ba produit oyo mondele azali ko boaka na bata mondele te batu nyo to bazali ko sala ba ferme bazali kokende kokolisa ngo na ba produit chimie mais oyo ekoli na kati na zamba neti tondolo ekolaka yango moko na zamba eza na ba potentiel nyonso tu ba minéral nyonso tu ezali kozwa na mabele pote ndenge nzamba sala yango nzamba azali kokolisa tondolo azali kokosa li tonge na zamba sans prévention ya motu sans intervention ya motu ezali kokola na ndenge nzamba sala biloko na so tozolia yango ezali bakisi pona ba santé na biso so tozali kolia tondolo tozali kolia mbala oyo bimaka na sema bele bamboma tozali kolia makemba na biso uti na kati na zamba o bali kotinda biso na mboka libanda te biloko wana ezali ba nutrition pona ba santé na biso biloko wana nyonso tu ozali kokola kaka na mopepe na nzambe na mai ya mbula pe na ba mai ya zamba pe na moi ezali bakisi pona ba santé na biso mais ba biloko no to komi oyo mbiso moko bato komi kosala ngona ba ferme po te kola noki to teka to tiaka ba produit chimique yango nde ba biloko nyonso tu wana ezali kokende ko détruire nzoto na biso bana nzambe o ezalaki bolamu na tata nzambe boye ba ko partager un peu to yeba na ngai na bino toyeba ko rectifier ndenge ni tosalaka ba course na biso toyeba ko rectifier ndenge nini alimentaire na biso oyo tozali kolia oyo toliaka tosombaka butu na moi po te totonga nzoto tolingi toza na santé malamu toyeba kolia malamu pe tosalaka ba exercice tozala bato oyo tozali kosala ba exercice tongo midi pokwa ndenge tata nzambe alobaki na ngai oyo ezalaki bolamu na tata nzambe nali kokota susu na deuxième vidéo tikete bolamu na tata nzambe ebatela bino ebomba bino na molimo na nzoto. Bye bye nalingi bino mingi na ebite mukonini ngana bino to banda okutana po to sambela nzambe wane longo po to binela nzamba ne longo ekosala malamu mukolo nzamba kosala nga grâce na bana kokutana bino moko na nzela na kosepela makasi tete bolingo na nzambe ebatela bino tata nzamba alingi bino ndenge akela bino mutu moko te na sena mwa jije bino yoka zela jugement ya nzambe pa na yo moko mais nzamba alingi bino na ndenge ne surtout akela mutu na mutu moko kozo okazo kotala video oyo ndenge nzamba za akela yo ndenge ozali lolenge nzamba alinga ko eloko nzamba alinga te mabe ozaka na kati na biso bato toyeba ko partage toyeba ko kokabana mabe toyeba kozala musika na mabe tata nzambe akosepela na biso. Bye poko malamu butu malamu na mabota na bino. Bye bye.